Au poteau, au poteau. Hi. Siko bato bakenda misala lobi. O lobi na oke musala. Oh, po biso ato zakala ba vélo O mula ba vélo. Bamsu bakenda ba misala ba vélo. Bamsu ba voiture. Bamsu ba métro na ba tram. Bon. Siko ba obakenda siko ba vélo. Hey. Siko ba neige yango epema. Esali siko moswelu wabenga moswelu. Toko ciel muka. Omama ki toko ciel muka. Donc prudence kaka. Ewumeli ba neige ezaka sute. Mkola lelo na ndi bango ba kolomboka ba sepeli danger. Ba sepeli po mikolo uti koleka malili zaki makasi. Maboko ezokanga, c'est-à-dire il faut lata, il faut mikanga. Lelo ko ba neige koi. Donc espoir ezaki lobby. Elle aussi là, malili eko diminuer quoi. Na olenga na kitina se. Ponga avandi ya likolo O poto siko poto to kaka kala, poto to baka kala. Ba le 25 novembre ozomona make neige obligé fe koya ezaka lisute. Ba neige ezaka lisusu te. Le 25 ozomona make temps ekomi lokola moi été moi ndambu. Comme été, moi malili, comme malili té. Mais les lots quand même, ça va. Ça va. Bah, le 25 décembre, le 25 décembre, où il y a au monde là qui non, hier soir au beau temps, mais bah film, on a que même avoir expérience toujours tout le monde qui a même bah le 25 qui a faut mon ama qui non malili bah neige t'as obligé quoi mais oumeli peut-être bah 8 ans bah 10 ans et ça ressorti na bandi ambalo bah le 25 vous me cause danger quoi ils a malili à danger malili c'est-à-dire faut omikanga malamu bomba nzoto na yo bomba nzoto po malili oyo okebi te ezoka une fois deux fois trois fois beti yo mbala mo kao ata mwana moko libanda te mutu moko asaka na baneige yango azane te ata liboso ezalaki baneige boye omolemaki bana baosaka libanda baosala bazobambana me mokili ekomi lokola bato bakufa Riki Menyama mbote na yo bisiko ozali merci na bino nyonso boza kolanda nga nasinga ngamaba Daniel Fataki Papa Fazar Madarasa Ambalukoki. Merci à vous tous. Vraiment mboka mindele oyo toi lokola tovani na kati na frigo omoni nde toza bona poto toi lokola tovani na kati na frigo na nini na congélateur bon omoni biloko ngombe
olimbisaka ngombe batie na kati na frigo, ngombe batie na kati na frigo, okotisi ngombe na kati na congélateur. Ini faut okotisi ngombe. Lobi obino onalamba ngombe na bimisi ngombe, otika ngo libanda. Lobi non olamba ngo te ozongisi yango na kati ya congélateur. Alors ngombe wana esi baby. Ngombe wana ekomi déjà robeba parce que okotisi obimisi, okotisi obimisi ala kwa biso batu tovanda na poto. Out, fait. Elle quoi biso tovanda na poto. Comme bien. Elle quoi biso tovanda na poto ah. Tellement que malili e moko zubiso, e moko mona moi, e moko malili, e moko moi, e malili. On a banzoto ngo ça les sous vraiment. Bien vraiment te quoi. Kende to na kini, on mona maki na kini maki no. Kuna ma original, mutu vraiment ya congolais santé ma kitoko. Mais awa bon mbote na bino nyonso namoni na suki awa malili zwinga botika malamu ezalaka pula lakisa bino mwa ba neige oyo. Allez, ciao ciao.